génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. Mbote bandiko balandi ya emission munokwa mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu lelo toye kokutana lisusu na emission na biso kaka ndenge na lobaka to solo la mwa muke to pesa na mwa conseil to pesa na mwa toli na pesi mbote na ya museka na pesi mbote na papa Botembe conseil na bino za malamu so sunganga vraiment kitoko vraiment eza malamu kozana ba yaya kozana ba mama atana sa munokwa mubange na ko mubange ngape na sa bakulutu ezaka malamu ozala pe na bakulutu na yo bandeko emission na biso lelo ezali pona mama mokwa benginga na ibi ajina ite nga na benga ba mama ka ba mama abenga kinga ebisinga mama na landaki emission oyo ndika mbala abenga kiyo pona makambo kuteka mapangu yaona benga kiyo poto solo langa pe na ebiso lisolo nanga oyo na uti ko vivre. Mama vraiment na sepelaka mingi kolanda yo conseil na yo penza mama esala kote biso na makambo ebele na makambo koteka mapangu awa mama ngai na uti kokufela mobali. Ah bon, na uti kokufela mobali mama pona kaka makambo ya mapangu oyo lisolo kaka ndenge ndeko mobali ya uti ko solola wana likambo koteka mapangu mobali nanga babotama misato na misato wana babotama bazali mibale mwasi moko mwasi na oya mobali batikala na kati ya lupango wana mwasi asalaka ba commerce na ye to pesa ke pe ba aide tout ça ya mobali adebriaka na ye to sungaka kaka. Alors eye kokoma na moma moko mobali nanga lubi atongumeli mingi pe na bamboka oyo mbalo toke nanu na mboka na biso nde abongami toye kokene na mboka na biso kaka ndenge muninga zaki na hotel wana biso pe tozaki na hotel tozotala bandeko batikala kuna mama ezalaki vraiment climat moko ya malamu ndeko wana oya mwasi akomani ko voyager akendekene ba Dubai akendekene ba Turquie donc azana ye vraiment bien fanda kapena mobali pa fanda kaka wana na ndako wana na kati ya lupango wana mobali nde mtu ya kuvanda epai na bango ndeko ni mobali amoni mabita ba fanda kana poto pe ezaka na ngobongo mama kende toyokani na biso toyeko zonga na mboka na biso mobali na ngati pe kubakisira bango pe mwa mbongo ba renforcer ba commerce na ba tokei mobali na ngalobi ane oyo tokende lisusu tokei kuna na ane wana ngala pesa ki mobali conseil na lobimo ne tozoke ni boyo tosoma mwesika na biso ya biso mibale pe bisike komi nango bazoteka tosoma na biso mwesika na biso kote bandi koteka kote bansele wana mobali alobi problème te lokwa tozamo quelque chose tokeni nde kokende tokendeki tokomi kuna pe tozwi pe ba commissionnaire bazolakisa biso ndenge nini tokoki kosala mpona kosomba bandako kuna tozaki pe na baadresse ya bandeko mosusu baza na Londres baza na Belgique babenga biso tokutana na bato oyo batekela pe bango bisika kuna nde kuna nde tokendeki totali oyo ya kote oyo simbi te totali oyo kuna kaka ndenge ezalaka soki olingi osomba eloko wana tozotambola tozali na ndeko na bango pe ya mobali azokende koakompane biso epai tozokende kotala makambo wana nzoka ndenge biso tozokende kotala makambo wana ba commissionnaire tozosolola ndenge tozokende kotala makambo lupango ye azosolola deja na ba commissionnaire wana oyo biso tozwaki pona balakisa biso bisika epai tozokende kosomba kote ya nsele na ba numero ya telefone bapesaki biso na moninga na baninga nde tokokutana na bato wana ndenge tozana ndeko na ye wana semeki na nga wana ye pe azoyoka makambo nyonso ndenge ezoleka ye pe asana likambo na motema azosolola na bango azosola na bango esili biso pe tosali makambo na biso toyibe botikala kosalaka bamisala awa tozwi bato na biso pe bazosalela biso misala toye kozonga na biso mama tozongi na biso na poto toye kosala une affaire de 6 mois allez
oya mwasi ayeko benga biso. Boni bino boza malamu, biso toza bien tout ça bona boye. Pona makambo bosolola ki wana, tosi tozui mutu po asomba. Mutu asomba nini? Ome kasi ndenge boyokanaki na petit frère ke bateka lupango oyo tozali oyo. Mama mobali nanga beli liboma. Ngai na petit frère tosololaki ke bateka lupango na biso wana. Ome ndenge ya lobi na nga parce que batu bazoya kotala siko na niveau ya l'état il faut signature na yo ezala. Signature na ezala parce que yo za mwana liboso et puis lokwa toza 3 donc yo pe il faut signer kaka soki te en tout cas na makambo ndenge ezaleli eza problème. Mobali nanga tuni me pona nini sikoyo yende konanga mobali abengi ngate yonde mtozo benganga. Abinga na yebite ponga na somo na batu ya ibisa ngake boyoka na kindenge wana. Lokutani nyo mama makamwana kuna bazobenga bazosolola mobali nanga bandiko silikela ndeko nya mobali ezalaka tebo na boye sika batikela biso tusa yo zana lupangu na yo soma ke sika na yo biso ndeto zangi pourquoi siko yo linite toteka na ebisi mobali na ngai makambo oyo esa malamu te ngana moni tika makambo wango biso to landela oya biso makambo mama yo moko yebi mibali ndenge bazalaka timba mobali na ngai ngai fona kita Kishasa mobali ake Kishasa mama na loba ndenge nyonso mobali ayoka te mobali akenda Kishasa mobali tango ake Kishasa ake kutana bandeko na ye ndeko ne ya mobali abi no yo za na moyen na yo biso nde tozangi ba moyen c'est que loko ba papa na biso batika biso nde mutozo bénéficier na mpo biso toza bato pasi yo za muto ambongo yo za na poto te mobali na ngai naza na poto me biye na kendelaki na makambo na ngai nyonso eutaki na mbongo ya ba parents te eutaki pe na mbongo na bino te eutaki pe na mbongo ya lupango te nazali ko débrier awa na Kishasa nazalaki kosala na société pe na ndenge nazosala na société nazosala pe misala mosusu ya maboko ngamoko nde naso moyen na nga na kende elingi koloba teke na kendeki na mbongo na bango to nini mama ezalaki likambo tozosola na mobali kuna nazotuna eza ndenge nini nazotuna mobali eza ndenge nini eza boye nazoloba na mobali tika boye mama natinda na mosali ya Nzambe onga na yebanaki na ye asola na mobali nanga mosali ya Nzambe akutana naye asola na mobali nanga mosali ya Nzambe ayebisi ye abi papa tika po soki bateki bakopesa parti na yo mutu na mutu akozwa oyo aye parti papa tika makambo oyo oza su makambo moi te ekoma makambo butu po ezalaka te mama mobali na nga tembe alobi ngai te ngai bakokoka nga te lupango eza ya biso nyonso ndenge batikelaki biso lupango kotekama te oyo ezali kuna eza ya nga na yo nde tozosala misala na biso mama mboka mosika na benga pasteur aye koyebisa ngai bi en tout cas mobali na yo nayebi te na uti koloba ndenge nini aza mutu moko aza vraiment mutu makasi me makambo wana eza kitoko te mama kaka kuna na Kishasa mbala mizongelaki awa te basala discussion na ndeko ya mobali na nga lobi na kotia signature na ngai te et puis lupango ekotekama te mobali na nga kende ti na bureau à l'état epai makambo kendeki po basomba bateka yango po bazozela signature na ye alobi na kosigner eloko te pe lupango ekotekama te nazali mwana liboso je suis l'aîné de la famille na lobi ekotekama te ndeko nya mobali na kati ya commune na kati ya bureau à l'état pa bazalaki banda koloba na ye okomona yo komona soki yo te ngai soki mama banda kolakela ya na ye mabe kobima babima na bureau wana mama ezalaki mokolo mosusu te mobali akoma na hotel abeti mwa libaku kaka ya moke na porte hotel azoki mwa moke na mosapi mama mobali abenga ngai one kutu nazali awa nazoki na mosapi nazoki mwa moke na mosapi ngai chérie sikoyo ote ekosala nango eloko te tongo etani mama tongo etani abenga nga na kolela
lokolo bengena nga basala nzambe lokolo na ngai moyen te lokolo evimbi mama bakanga foto ya lokolo le batindeli nga foto mama ezalaki nde mbasu te ndeko na mbala bwakeli mbasu mama tokosuka wapi na makambo mama monoko ya mobange tokosuka wapi mama ngai na poto mobali na Kinshasa mobali azolela pasi mama sala ba prière nabondela nabenga mosali ya nzambe wana akende asola na mobali na ngai abina lobaki na yo mena ataki oyo eseyeli yo boye kosuka ndenge nini tobondela nzambe asala mama mobali oyo akendeki na poto na Kinshasa alingaki asala 2 semaines 3e semaine ekute ekomelaki ekuna 3e semaine pasi oya ndenge wana mbaso ekopasola lokolo koti kotala 2 fois te mama Seigneur na mawa pona nini ndeko na yo mama na mukuse mama tango tokosala démarche po azonga mbangu na poto babengi ngaka mobali akufela mobali mama akufela mobali mpona makambo ya mapango eza mawa lokola azalaki na nationalité fali nasala badémarche mpo bana toza na bango awa nakoki kolinga te bakunde kuna bana bamonisika bakunda tata na bango sala badémarche na ndenge tomema ebembe ya lokola bazalaki na assurance mama akundama mama 3 ans yango oyo makambo lupango makambo uti koloba mama eza lokola milimo bato balingi komona lisusu mapangu na misu te motema duku toteka yango eza kisi moko baye kobwakela biso na Kinshasa euti pe wapi nayebi pe te bandeko boyoki na luba plainte ya mwana mwasi oyo bosoyoka mwana mwasi oyo ndenge aleli siko obomi ndeko na yo mpo na lupango na kati nanu wana yo ozwi nini mama na continue epai bango batikalaki ndeko akundami basignature ekomi ya ye na oyo ya mwasi pa bangi asololaki na ngai alobi na nga semeki ngai na kolobela kote nasalaka na debriaka na nga ateka ndenge amoni soki ateki na ye nga pesi nga parti na nga nakosomba na nga ta mosika mpo makambo ezala su te naboyi na nga problème mama lupango wana etekama ntango lupango wana etekamaki oyo ya mwasi ake kozwa mwa place na ye pe ya mobali ye wana na mbongo na ye mama nzambe pa alalaka te nzambe alalaka te kanisa kaka Kinshasa ozwi mbongo momeli masanga pe nga na kotikela mbongo wana azwaki ntango akende kosomba lupango alinga somba azwaki ntango ya kosala ta likambo na butu na makaka mokolo ya azwaki mbongo na butu wana bayeli ye na miyibi babeta ye lokola likambo mosusu alakisa place mbongo ezali mokili oyo babeta ye alakisa place mbongo ezali mama moyakanga motema ezalaki te alakisa mbongo bazwa ye mbongo nyonso batikela ye ata ndambo te bazwi ye na telefone tongo etani sikwa kokende wapi mpo ndeko azalaki na place ndeko mwasi aza na place asombaki ya ye moto atikalaki wana na tanda azoluka sikoyo asomba mbongo wana atiaki na ndako mbongo wana ndi yango ebomisi ye mbongo ebomisi ye ya kokufa na boye teke babeti ye masasi me mbongo ebomisi ye na molimo akokende wapi ndeko mobali azangi esika kokende ndeko mobali alela
polende kona bonga mobali asalaki na likambo ndengo na ngai yo kama wake kende ata luka mwa place ofutela na kutinde lombo me mama ngai na za mwasi na usani na yo kisango na yo kia mobali nanga kufipa na makamwa nanga na usani bana nanga batikali ba orphelin mama na usala ni ndeko na bangwa mwasi wana nde mtabenga inga bisemeki makambo lekiawa ndai ka kozwa mbongo wana ka ne bapesi ka mbongo wana kwa na zwaki deja mwa place nanga na négocier deja na yeko tika ngomba la moko yesi koyo tala makambo kweli makambo kweli ngana sana voyage makambo tikali ko kwela yekuna me ngai en tout cas epai na ngai na boyi na ngai to kabola ki mutu na mutazwa ki par na ye alors mutu na mutu ndenge za mayele na yo sali mayele na yo ye mutu alingaki ke bateka place wana ti eyeko luka liwa ya na biso en tout cas semeki ngai mutu kopesa nga conseil teo mutu kolobana nga te ke limbisa na limbisi na ngai problème ezate ko limbisa za nango kobosa na likambo te mais koloba ke aya kofanda nga na pese place mama na kofanda nani semeki na kopesa eti ala la libanda comme ça et corriger ye et corriger siko poisson de la ndenge nini toyebite yango mama lela yokaki lisolo ngabite na bakisela mama makambo yango azwa yango pongwa lo mongola lisolo ndenge nini makambo ezoleka na kati ya mbuka na biso mama muno kwa mubange likambo lobi keza milimo ifo ezala milimo kaka ya solo ngape na ndimi yango keza milimo batu baza mutema duku toteka mama non makambo ezosala miza yango te pona mapango mais finalement bande kwa ngo ekomi ndenge nini finalement eza nini basimba ka mbongo na mabuko siko baleye mbongo nyonso yango bondeko bozoyoka makambo ndenge ezoleka mayele bango kuna badeside bateka yo zoke nokoswana na bango na butu toyebi makambo ndenge elekaka te ndeko na yo moko mpo na kanda ke yo kutoza na poto ozwaka na yo bayebi pardon ke ino na poto vie eza facile alors que vie eza facile te biso toza na Belgique awa boy na information balobi nini babi Belgique eza frigorisé donc toza neti na kati ya frigo mikolo oyo mais na kati ya frigo wana okobimoke ndo sala musala na kati ya frigo mwana muke ya 3 ans mwana muke ya 5 ans 4 ans il faut kende na classe il faut kende na garderie na classe il faut bakende classe pe ko bateke bakobimisa bango libanda atola tisi mwana manto ko kakate zolo na monoko na misu eza libanda te mitu ya bana pasi batu bazomona yokedo kosala me yo zolo banini yaza kuna vandi azoli azomila bongo biso to teka te poto zo mbongo siko mbongo azwaki yango wana esali nini ememie na nini bongo ememie siko akolala libanda antuka ngai suka sande konanga akolala libanda bolimbisanga monoko kwa mubanga lobibo ngai okolala libanda pona mo ndenge na kosala te uzwaki mbongo sepelaki muninga kufila mbaso wano bwakelaki nga mwana mwasi na tikali na kosala nini katoka bwani te poto za suna lupango to kusangisa biso nyonso bolinga lupango moko ya toilette moko kikoso moko esili mutu na mutu asala oya yevi tozwa kama yele bandeko tozwa kama yele yo pe mutu za na poto ke basoko ke kisasa bakomi na ba discussion na bango attention yo pe mutu za na Kishasa ta musozo yo kangai ta musu bakoyebisa yo tala makambo ko eli muninga lizwi muninga tamsu émission oyo ezokebisa yo ke yo pe kokoyela makambo mukolo mususu émission na biso kene musika te lisolo boyoki epesa bino mayele mutu moko na moko kolo na biso abomba biso nde tokutani nsumba la sima